na kati ya mega church ozala ba activité be na kati kuna pe tobosana te mega church ezaka stade te batia na forme ya stade po bato so bato yoka église ka libongo kosimba te po tala martyr tokoka lisu te nde toke na mega church eza double ya martyr esunga biso tokota bato ebele batie na système ya stade mais tobosana te eza église ya nzambe libota yawa bimai l'homme de Dieu alakisi ye ndako monene oyo ezotongama oyo abitala ndako monene okotongela ngai yango mpe eza ya kitoko eza na bonté eza na banorme moko kitoko mais l'homme de Dieu alobaki nkolo ngako famille pauvre famille mobola mbongo eza te so ndako monene ozolakisa mpe ya kitoko oyo na kotonga yango kan batola maloba l'homme de Dieu te ndenge alobi makambo mega church okola alakisaka ye bandeko yawa alakisaka déjà bata lelo ndoto ekomi réalité yawa réalise mpe baévénement mingi oyo ezose réaliser lelo nzambe esalobela souffle da mombone kolalinga mombone kone makasi mega church eza accomplissement ya liloba mpe accomplissement ya cantique de Moïse et de l'agneau ntango soki ozoba te yo moko oza mosango babota nyonso bakoya donc mega church wana ezaka bana liloba te bandeko na nga mabota bakoya ebele ekoli mega church wana bandimi tokozala beni mpe na bachinois oyo bazotonga yango bakozala beni motu nyonso akozala beni église wana ya mega church oyo ezotongama ya liloba bandeko na nga ekozala moto akoti kaka bato azalaki malade abiki moto avandi kaka na bakiti na yango wana abiki moto asimbi ata mire abiki ekozala mpona azolobela nga ekozala bamiracle bamerveille baoracle bandimi totelema boyebake yawe kati na l'homme de Dieu aye kosunga mpe biso ekocontribue mpe meme na mboka ntango mega church tokosila bakozwa bata misalaka bana elonga baorganisme nyonso bazwaka liboso bana ndako batie bango misala mais malgré biso na iloba bakozwaka bana iloba te mpo l'homme de Dieu akosepela kutu teke bazwaka bana bension sa sarage to arrache lipamboli mega church oyo tolemba yango te silikoelo tobebisa mbongo na mokili eza na ntina moko te biso toya na okata na mega church toseke mpena senti s'il vous plaît ntango balobaka la main qui donne c'est celle qui reçoit nalobaka ngo mingi eloko oyo opesi moto ya mokili ntango abi merci nzambe apamboli obongo so opesi na nzambe mpo evre tosala eza na nzambe ye moko ezopesa valeur ya nzambe tosoutenir yango ntina suka tolemba te tobeta mpe libaku te todécourage te s'il vous plaît tozwa yango sérieux tosere senti tosalela nzambe na biso mpe moto azingisa bino te mpona mega church eza lipamboli ya makasi bandeko na nga s'il vous plaît nzambe akosala ya minene eza ndako moko ya monene eye na babénéfice ebele mpe na suka nango lipamboli oyo medi apesai na ebandeli ntango apesa mpe lipamboli ya suka ntango ezosila oyebi nini ekosalama Amen libota, amen bana nzambe nyonso, tous les défenseurs, bana konde Polo Dominique, amen, nzambe iloba, asa ila moko na moko. Toyega toujours pona mukuma kola pesi biso, ezali 60, nzambi pona sona torovanda kimia te. Pona Yerusalem, pona église na biso iloba, torovanda nyete, pona kosakolaka boboto na yao. Yango libota toyeli susu pona ko talisa libota ko appuyer o nyonso bandeko bazo sembola pona mega church biso pe ba défenseur to vandi kimia te de ko appuyer to biki na ba église ici ba symboli bato bazo sembola partout ezo sembola monde entier mega church en tout cas zelo ko moko photo twango sérieux po biso nyonso to tia maboko na mega church fait tongama vraiment tina suka yango moni tozopesaka toujours encouragement na bato nyonso tokoencourage mutu nyonso mondimi nyonso totelema lokola bendele mpona mabota tosimba na bomoko tozala ini tozala soudé libota tosere sentir totonga mega church na biso eza lipamboli ya monene eske bato mingi bayebi valeur ya mega church eza eloko moko ya makasi mpe ya monene s'il vous plaît mega church eza eloko moko spécial eza makambo ebe na kati na yango eza na prophétie moko na kati ya eloko wana oyo abengi mega church eloko ya liboso church eza église mega eza eloko moko ya valeur eloko moko ya monene eloko moko spécial eloko moko
oke soko moni yango yo moko ifo oza na esengo yango mo batie mégaché do église moyo kozala monene ekotongama na banorme moko ezotongama na banorme moko ya makasi yango babengi yango mégacheche na kati ya mégacheche kozala baactivité ebe na kati kuna mpe tobosana te mégacheche ezaka stade te batiango na forme ya stade mpo bato so batonyoka église kaka libongo kosimba te mpo tala martir tokoka lisu te nde toke na mégacheche eza double ya martir esunga biso tokota bato ebele yango batie na système ya stade mais tobosana te eza église ya nzambe donc mégacheche eza église ya nzambe église iloba eza église ya monene mpe eza na présence ya nzambe na kati wana totonga kaka stade te me totonga oyo pene evandelo na nzambe tata evandelo wana oyo botalaka evandelo na nzambe tata elongo na bato nakomimonisa na kati wana banyonso batonga mégacheche tokozala beni ya makasi libota tobosana te l'homme de Dieu apesaki bénédiction na ebandeli jour wana otya première pierre mpona mégacheche lipamboli wana apesaki na suka mpe ntango kosila bandeko na nga akopesa lipamboli na kati ya lipamboli wana nde esengo ekoya nde loyembo boyoki loyembo kola apesi Jérémie 30 loyembo wana Jérémie 30 eyepamba te na chaque événement kola akita loyembo mpe alambaka yango apesaka yango sens loyembo wana e accompagné événement mpe epesa na récite mbala moko yango tuko nzambe apesi loyembo ya Jérémie 30 bis ekotongama lisusu na mokutu na yango ekotongama lisusu na mokutu na yango kakomonene ekozala na lolenge na yango kakomonene ekozala na lolenge parce que avant chose ça lambaki déjà ndako monene kozala na lolenge na yango mpe ndako monene osebudi twana nzela ndako monene kozala na lolenge na yango eza na prophétie na kati ya mégacheche wana kozala babénédiction ebele dans loyembo wana Jérémie yakopa ndako monene ezotongama mégacheche eza ndako ya monene na lolenge na nkolo sa préparaki ese libota bozoyebaki l'homme de Dieu kola atalisaki événement oyo ya mégacheche oyo banda kala donc nzambe alakisa prophète mégacheche oyo banda kala donc makambo mingi baévénement mingi tomona lelo kola alobela prophète mosu na bomwana mosu ntango azokola mosu ntango azopusana ti azokoavance mai na kati ya mosala nzambe mosu na bandi mosala nzambe te donc mégacheche oyo nzambe alakisa prophète banda kala s'il vous plaît kola bimelaka l'homme de Dieu libota yawa bimeli l'homme de Dieu alakisi ndako monene oyo ezotongama oyo abitala ndako monene okotongela ngai yango mpe eza ya kitoko eza na bonté eza na banorme moko kitoko mais l'homme de Dieu alobaki nkolo ngako famille pauvre famille mobola mbongo eza te so ndako monene ozolakisa mpe ya kitoko oyo na kotonga yango kan mpe na kotonga na kozwa mbongo wapi l'homme de Dieu s'il vous plaît makambo amonaki yango banda kala amonaki nkolo abimeli etongelanga ndako monene boye salango boye tala boye kola pesaki na forme nyonso nde kozala mais alobi tata na kotonga ndenge nini makoki ezalaki nano te famille mobola na ndenge l'homme de Dieu atikaki na ye mais lelo tozoloba lelo ndoto oyo prophète alotaka mpona événement oyo tokoti na lelo na mégacheche ezalaki na kaka rêve mais lelo komi réalité yango bandeko na nga mégacheche de l'homme de Dieu amona yango depuis kala kola alakisaki mais tata na kotonga ndenge nini ndako kitoko boye ndako monene ti Jérémie mbami ndako monene ekotongama na lolenge na yango loba na yango nzembo eyembami eza pamba te eza eyeko accompagner kosoutenir mégacheche s'il vous plaît libota toza na événement moko ya monene na kati na biso tosoutenir yango ntina suka tolemba te tobeta mpe libaku te todécourage te s'il vous plaît tozwa yango sérieux tosere senti tosalela nzambe na biso mpe moto azimisa bino te mpona mégacheche eza lipamboli ya makasi bandeko na nga s'il vous plaît nzambe akosala ya minene eza ndako moko ya monene eye na babénédiction ebele mpe na suka nango lipamboli l'homme de Dieu apesaki na ebandeli ntango apesa mpe lipamboli ya suka ntango ezosila boyebi nini ekosalama Jérémie 30 bis eyembami
pe mingongo na bango bazali kosepela donc mingongo na biso nyonso kosepela mokolo yango eza événement eza plus grave les événements monene to kosepela to repousser ba cri de joie to za na esengo mokolo ya inauguration ya stade na biso ya Megachurch église na biso monene ya Megachurch mokolo yango mingongo na biso nyonso kosepela na esengo to repousser ba cri de joie to za na esengo eza événement moko makasi kola pesa ilipamboli na suka pokola tala ke bandita tala rande suka na yango to bandeli s'il vous plaît biso mo bana iloba to tonga Megachurch na bondeli bana iloba nyonso to tonga ngona motema moko to ta no ba problème na biso te ba passe na biso te et ko résoudre ba place na biso nyonso ba passe nyonso et ko résoudre ba problème na biso nyonso s'il vous plaît to serrer sentir to tonga ngo pena na motema moko to dit que bénédiction za makasi Megachurch wana kobendela biso ba bénédiction to bosana te ke za grâce ko la pesi libota eza na lipambo na kati ya Megachurch bokomona bino moko tito bando tonga boy tito koma ata na 4 ba miracle ko sala mebele pe bato abobike belé makambo na biso tout bandiko banazwa solution nzamba tika libota na été singi to tonga ngo vraiment moto nyonso se concentrer longola distraction bazi misote bakosote libota to tonga Megachurch wana bobosana te ke biso mona bana iloba faut tous ba premier de ba la charité bonne de nous commence par soi-même to bana rotonga biso moko yango to arracher les pamboli babi la bénédiction ça s'arrache libota to arracher les pamboli s'il vous plaît to négliger les pamboli te to bi ke bana iloba na monde baza motivé baza mobiliser motu nyonso telema to sala nzambe na biso bolamu to tonga Megachurch et rosunga biso eza eloko moko nzambe apesi biso eza recherche moko erotika la bénédiction de génération en génération tokotika na bana biso na bakoko biso mona tokobénéficie nango mpe na bakoko na bana bato nyonso bakobénéficie na Megachurch oyo na molimo mpe na mosuni s'il vous plaît tokobénéficie na yango yango to néglige yango te totonga yango mpe tozwa yango na motema moko tobâtir œuvre oyo bandeko comme eza œuvre ya nzambe tobâtir bobosana te bandeko na nga eza na bato mosusu mpe ya libanda kola koutilize na bato ya minene bakoya bakosoutenir kola lobi na bato basambela eloba te bakosoutenir Megachurch oyo yango biso moma yango to arrache lipamboli to néglige yango te tozwa yango mpena ntina suka tokende yango tolemba te s'il vous plaît tokende ntina suka lipamboli ya suka ifo tozwa yango nzambe fasaela biso na Megachurch wana fonkola mimonisa makasi libota eloko tokobosana te toyebake makambo ezosalama bandeko l'homme de Dieu comme kola lakisaka de Megachurch lelo ekokisami eza bamerveille ebele kola kosala mpe makambo mingi prophète aloba mingi bazwa yango lokola aventure ntango azolobake kola lakisaki image oyo banda kala makambo mingi aloba bandeko mingi bamona lokola ke azokosa yango moni même na bandeko événement nyonso eleka na iloba kolo déjà alakisaki l'homme de Dieu mpe mingi prophète anokobisa biso soki ezalaki bamema caméra na ndoto nde na filmaka nakanga ta image nalakisa bino makambo kolo azolakisa ngai baye batiaka tembe na professeur prophète baye batiaka tembe na bavision ke nzambe alakisa ye nga boye baye batiaka tembe na ebandela église prophète alobaki église oyo ekozala église monene ekotonda mokili mobimba bato bazalaki oyo batiaki tembe bato babetaki tembe prophète azomona te azoloba église ya mokembo ese eleka baéglise nyonso ntango scène esalamaka na stade de Martyr bandeko première scène na Martyr eloko esalamaka lundi ya réunion après scène na Martyr ndeko na biso moko apôtre aye asengi prophète pardon limbisa totolaki oyo na ebandeli ntango ozolobaka église oyo eza église monene ekoma monene na monde entier bato bakoya ebele tomona lokolo ozokosa lokolo osaba aventure mais lelo namoni réalité na stade de Martyr mpe tomoni baréaction ndenge monde entier liloba ezotonda prophète ilimbisa biso totolaki mpona alakisaki bandeko batyola maloba l'homme de Dieu te ndenge alobi makambo ya Megachurch okola alakisaka ye bandeko yawa alakisaka déjà bata lelo ndoto ekomi réalité yawa réalise mpe baévénement mingi oyo ezose réalise lelo nzambe esalobela souffle da mombone kola linga mombone konde makasi kola bombelaka l'homme de Dieu likambo te likambo ekosalama te sankolo abomba yawa alobaka passé présent na futur tala mosala nzambe ya solo tozwi oyo aza mobimba na ye oyo nkola alobelaka oyo nkola avandi mobimba kati na ye bandeko oyo aza connecté na nzambe na ye oyo Christ ntango bana ye kozwa azomata alobaka bien Christ ane komata na ye likolo makambo ebele toza nango na liloba oyo bandeko eza accomplissement Megachurch eza accomplissement ya liloba mpe accomplissement ya cantique de Moïse et de l'agneau ntango mosusu bozoyoba te yo moko oza mosani babota nyonso bakoya donc Megachurch wana ezaka bana liloba te bandeko na nga mabota bakoya ebele
bato banoya kokota na stade wana baévénement kosalama Jeux olympique au bano salama kala mingi te ba coupe d'Afrique ekoya pe na Congo ekobeta maka na stade wana makamba minene kosala makuna bande kunanga bato banoyaka po batala matite po batala tourisme te bakoya loka ba tourisme à visiter mais bakoya po ba contempler gloire na yo ba sentir de loin bakoya ndenge bato lokendaka kosima mira Berlin de bato akendaka kotala ba visite sera Jésus tchaka makolo sera Jésus tambolaka bato banoya so koluka kelongi na yende bato bakoluka kae vivande ba kozala ba na koya ko contempler pe ba sentir déjà que ezala mpepe moko ezala eloko moko ezala Congo kuna photo kende to visiter ngo bato bazala béni pe bazala lipamboli megache twana bandimi to bazala béni pe na ba chino bazotonga ngo bazala béni mutu nyonso bazala béni église wana mega church o ezotonga ma iloba bandeko nanga e ozala moto akotika bata za malade abiki moto avanika na bakit nango wana biki moto asimbi ata mir abiki e ozala kola zolo belanga e ozala ba miracle ba merveille ba oracle belé e ozala ka mutu pe asimbi ata porte ya biki bon mona ba merveille ezala ba événement mo ya makasi makamba iloba tchaka otemete bandimi boyebi makambo sama na iloba oyo loba l'homme de Dieu bande konanga ilobi yao to soutenir ngo to lembate bandimi to telema boyeba ke yao ekat na l'homme de Dieu aye ko sunga pe biso e ko contribuer pe même la mboka tango megate to aussi la bakozwa batamisala ka bana iloba ba organisme nyonso bazwaka liboso bana ndako batie ba misala mais malgré biso na iloba bagozo ka bana iloba te pour l'homme de Dieu a resepela ko tuteke bazwaka bana iloba aza papa na biso ya molimo to yebiye aza moto boboto aza bolingo mingi prophète akopesa nzela bazwa moto nyonso oyebi musala aya kosala ata moto ayebi musala te akoluka aya kosala aye kolata musala eza eloko mo stade wana bandeko eza na makambo be na kati nango et ozana ba activité belé ezana ba misala ebele ko engager bato ebele tala de prophète ya kolongola chômage ndenga salaka événement liboso étape ya liboso azwi basali plus de 5000 basali na monde ata azo diriger basali ebele alongo da chômage na mboka alongo chômage na monde azosala makambo minene kati na biso yango bandeko nanga esengo ezala tozala na esengo mpona soutenir mega church eza lipamboli tobosana te loyembo toyemba mabota bakoyamba liloba mabota bakoyamba liloba tango ezali ngai na mokilo yo esengo na biso autoyambi liloba tan prophète aza en vie esengo bandeko nanga quelle grâce koyamba liloba tan prophète Konde Paul Dominique aza en vie pe quelle grâce ko contribuer tan prophète aza en vie bandeko tan prophète aza la bon moy contribution na biso zokene tout que pa na moko mega church ezosimama na maboko na ye ba organisation mingi ezalaka kepa bato kati ekomaka moke pa l'homme de Dieu mais nkola insiste fo ekome pa na ye ntango akozwa ngo ekende mbala moko esala misala mega church ezosenga mbongo ebele s'il vous plaît ntango batie 5 ans wana eza mbongo ya moke te esenga mbongo ebele mpona kosoutenir yango eza aventure te yango prophète ntango ezokende pane moko intérêt général ya kolekisa mbala moko osala misala mais so eleki na banzela bato mosusu obika bato mosusu baza bakatakata tofingi moto te mais bato balinga baintérêt mais prophète azoluka intérêt ya biso nyonso mega church wana ekopesa vie na bato nyonso ekosunga bato nyonso s'il vous plaît libota tosala makambo ebele oyo prophète azosenga to néglige te mingi lelo bazosouffrir pourquoi bato bazosouffrir mpo batosa mingi maloba l'homme de Dieu te l'homme de Dieu ya solo lokola prophète Konde Paul Dominique ntango azopesa message bato bazonéglige yango bato bazosouffrir bato bazolela mais soki ya solo totosi mpena maloba l'homme de Dieu bosala botosali bokende bobandimi batosaka kola kotika biso te yango alobi akosepelisa na botosi kotosa yawo nzambe akosepelisa biso na bino mega church oyo eza makambo minene développement kozala ebele ekosunga moto nyonso yango kola kamba moko na moko bandeko loyembo wana asi boyokisango mabota bakoyamba liloba ntango ezanga na mokili oyo donc prophète alobaka bien bato nyonso bayambi liloba ntango Konde aza en vie les âmes seront sauvées milimo na biso baâme na biso ezala sauvé mpe bato bakocontribue na église oyo ntango l'homme de Dieu aza en vie bénédiction ezali mpe lisu partout eyembama mikondi na mabota na mokili bakoyangela lilako na tata bakotombwa na bokondi na kembo nguya na yawe ekozala na mikondi bakondi ya mboka ya monde entier esika nyonso liloba eza famille la famille de Christ partout liloba na Nzambe ezali bakondi ya mboka eza badepute eza baprésident de république eza baministre bacadre bagénéraux bakondi nyonso bakosoutenir liloba oyo
bainoso bakosoutenir œuvre surtout na Megachecho bande bakotombama bakodetolama bakopambwama yango tosengaki premièrement na mokonzi ya mboka na biso ya Congo papa na biso Félix Antoine Tshisekedi toyebi alingaka sport mingi tala événement oyo œuvre oyo nkola tie na kati na pays ya Congo Megachecho ezaka mpona liloba te ezopesa na valeur na Congo esa priorité ya mboka na biso Congo ekosunga Congolais kosunga monde entier banda koya kovisita yango toyebi ke papa na biso Félix Antoine ayebi valeur ya prophète Konde ayebi liloba nzambe bien tosenga papa soutenir œuvre oyo ya Megachecho soutenir yango nzambe akotika te papa na biso mokonzi ya mboka nzambe akosala minene ntango soutenir œuvre oyo ya nzambe kola kosoutenir parce que toute autorité vient de Dieu nzambe atika libota na ye te mpe na kosenga na bakongolais nyonso kaka bandima liloba te bakadre nyonso bakondi nyonso tosoutenir œuvre oyo mabe eza na congolais akende kotonga nde libanda congolais azwaka mbongo nde aketonga libanda ntango otonga libanda okoki kodevelope mboka ya bato mais soki otongi na mboka na yo moko ekosala na fierté ya mboka mpe kosunga na makambo ebele bandeko tozwi chance ya kotambola na bamboka ebele tokende na mboka moko grâce à prophète totambola na mboka ebele tokende na mboka moko balakisi biso immeuble ya monene congolais atonga nasi oyo baza na ide bakoyeba congolais atongi immeuble ya monene mboka wana babotola yango mpo anini afuta bataxi te immeuble ya kitoko soki combien de niveau babotola yango yango moni congolais sepela mingi otonga na mboka no yango liloba na nzambe ezotonga stade na kati ya mboka ezotonga mpona kopesa kimia toyeba bien développement ya mboka œuvre oyo ya Megachecho eye mpona kocontribue mpe na développement ya mboka na biso na projet ya mokonzi ya mboka mpona développement ya Congo Megachecho mpe koti na kati ekodéveloppe mboka na biso s'il vous plaît bamboka mingi tokenda bapays développé bakondi botambolaka population congolais otambola bapays mingi développé bokaza te gouvernement moto atongaka eza gouvernement te bapays mingi développé ezaka baindividu atongi epesi mboka valeur pourquoi pas biso mpe topesa mboka valeur yango Megachecho ezosalama eza lokumu ya biso nyonso s'il vous plaît moto nyonso totonga Megachecho tocontribue na Megachecho na bandimi na gouvernement l'état bato nyonso na bato ya libanda na bapagano toza bomoko totonga Megachecho eza œuvre moko malamu eza na bénédiction l'homme de Dieu atie na kati ya lipamboli na kati na yango wana bainonso bakosoutenir Megachecho bakopambolama bakozala béni baproblème nyonso kozala résolu banda lelo ti suka Megachecho kola kosala batie 5 ans tolemba te kola kosala mpe grâce ata moins de 5 ans esili batieka 5 ans mpo baclôturer makambo nyonso malamu nzambe apambola moko na moko s'il vous plaît nzambe atika biso te topesi mpona courage na remerciement na bandimi nyonso eloba na bayi nyonso ya libanda basoutenaka l'homme de Dieu prophète Konde aza ya nzambe tolemba ye te vision oyo aye nango baœuvre azoréalise bandeko na nga ezaka mpona intérêt na biso ekokende na poche na ye te intérêt général ya moto nyonso Megachecho ekokotisa mpe mbongo na Congo ekotisa mbongo na Congo impôt ya lete ekofutama Megachecho ekopesa makambo ebele intérêt mpe ya lete ekozala na kati wana yango totonga yango biso nyonso bandimi totonga yango lipamboli eza wana ya makasi kola kosala makambo minene ezali eza événement moko minene libota tobosana te ke babisela bénédiction de l'éternel qui enrichi lipambola yawo nde efutaka epambolaka makasi s'il vous plaît la bénédiction ça s'arrache to arracher lipamboli Megachecho tolemba yango te s'il vous plaît lo tobebisa mbongo na mokili eza na ntina moko te biso toya na kati na Megachecho tosere mpe na sentir s'il vous plaît tabalobaka la main qui donne c'est celle qui reçoit nalobaka ngo mingi eloko oyo opesi moto ya mokili ntango abi merci nzambe apamboli yo obongoso opesi na nzambe mpo œuvre tosala eza ya nzambe ye moko ezopesa valeur ya nzambe Megachecho ezopesa nzambe lokumu eza biloko ya makasi yango l'homme de Dieu comme nkolo nde atalisaka ye eza bénédiction eza vision moko monene kolalakisa prophète ba événement nyonso avo esalamu yango l'homme de Dieu nzambe apambola prophète Konde aza na temps ya distraction te ase distraka te aza concentré à tout moment azozwa kaka visite nzambe azozwaka inspiration ya nzambe ta niveau nzambe amemi biso Megachecho ese réaliser nzambe apambola l'homme de Dieu apambola bato nyonso nzambe asunga biso asoutenir biso apesa biso makoki tokolonga kola kotinda mpe na bato ya libanda bakoya kola lobaki bien na bariche ya libanda bakoya bato ya minene bakoya bato bakocontribue me bakuta biso mo bana université tobandaki la charité efo ebanda na biso moko nzambe apambola moko na moko na biso basali na bani basali totelema moto nyonso atelema tozala eloko moko tosoutenir l'homme de Dieu s'il vous plaît papa azodéclare basali mingi tolingi ete tolinga ye tolingi esu makasi
tolakisa mpena tolinga papa na événement so tokosoutenir mega church oyo totiango maboko lisusu makasi basali eyolakisaki tolinga mpena l'homme de Dieu. Nzambe atika biso te, Nzambe atia loboko kola apesa kimia. Toyebi ke toza na motema l'homme de Dieu, mais tomemise lisusu makasi, tobakisa lisusu mpenza bendele telema, tobakisa lisusu mpenza appuye, tosoutenir l'homme de Dieu, tomemise mpena mokumba oti na suka na bandimi na basali nyonso, tosimbana tosoutenir l'homme de Dieu comme un seul homme. Nzambe akotika biso te, tozalaka même pensée même esprit. Nzambe akosalela biso. Amen.